La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nzambe okosala analyse ndenge conscience na yo ezoyebisa yo daba oyo bawafingaka besani te bona ke nango wapi olie bafutela jibe mbongo avion ya na pote bao bawafingaka ngana le même jour où elle a publié. Il y a une Noël a publié que pour moi la vie sociale mais il y a mon tata mon attiqué l'a publié. Ah ouais ben nous la yo ni amo. Voilà ben il l'a publié ça. Ça mawa. JB. Ngana yo ka sango ke baluba balinga bana mingi mais oh tata muluba ya ndeni. Na famo. Ton lobby déjà ton lobby ouais na tout va tika gbe. Ton lobby allié océan. Bonjour la queen, bonjour l'aîné, bonjour la famille. Naza koleka na moni bina ngona mati pona expliquer bino makambo esalema. En fait, message de la Papa Wemba, Marie Misam, JB, bango misatu bakenda kozwa kisi sika moko. Epanganga moko na Angola. Bango misatu. Et puis après batango nyonso toyebi ba succès o bango misatu na tangi ba kombo basala awa na mboka na biso et puis attaquer le mais avec le temps nganga wana ayaki kokufa avant nganga wana kufa abelelaka bango nyonso ke no baya kozonga pour que a changer bango kisi vu que ye mikolo na ye tika lisusu mingi tazo kokufa si elenge ya succès bino boyebi soki déjà okenda ozwa makambo na yo osali succès le reste wana considération eza lisusu makasi mpenza mingi te. Le temps où balingaki bakende kokuta déjà moto akasimbaki bango akufaki déjà. Yango wana ozomona bandeko na biso baolandana. Et puis na ndenge basalela ba programme na bango kaka ndenge Papa Wemba akufaki na scène jibe mpe na pa akufa pe kaka na scène bongo. Ya Marie batebele bayebisa ye biso ke na akufaki na hôpital mais boza bapandisa ngo boyebi ke bamemaki ebembe na hôpital. Si explication banaye kopesa biso te asalaki Christ memie na hôpital aye kokufa mais bino nanga toyebi ke ya Marie amikufelaki déjà na ndako bamemaki ebembe mpona koluka information ya kopesa bato bamikufela ene déjà na ndako. Alors bango nyonso siko jibe oyo ezokolanda ye eza sort esika bakendaki wana po ba message wana ndenge bibelaki e bakokontinue va ya bibembe na nsima ya jibe eza ebele bato bakolandana avant ye moko ya kokufa bato ebele bakolandana donc oyo ezoleka sikoyo na famille elani na famille BCBG eza kisi oyo bakendaki kozwa na Angola. Elle est déjà Papa Wemba, elle est ya Marie, et tika lisiko yejibe. Donc siko ba poka se ya bako équipé na yo bakenda Angola wana yangona ye azoko futango. Nde makama ya mawa o nyonso ezoko tomber na ka ya jibe mpiana. Mais kala mingi pété.
kala mingi te Amae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya allemagne mpe angleterre na gavcare okosepela ye mpe akokende kaka sur scène ndenge papa oyo bakufaki likolo ya scène donc tokanga journal lelo ata tokozalaka wapi ata tiktok eresistaka te mais napesa information jibe mpia na kokufaka kaka na scène nde papa oyo bakufaka na scène mais avant ye akende série ya liwa donc bibembe kolanda na lisusu ebele na famille biologique na ye même na famille artistique na ye oyo eza wenge BCBG donc voilà cause ye moko ayebi baporte oyo ye moko afungolaka mpona succès yango wana ezokofuta bapoka se nango lelo donc porte oyo afungolaki mpo makambo esila ye moko kaka efo akanga porte parceque porte yango akanga ye mpo grand maître na bango yango na ngola ye wana akufa déjà donc vraie information yango wana tozali awa makama oyo ekokontinuaki ekosilaka te après mwana na biso tozolela oyo bamisusu lisusu baolanda donc ye moko afungolaki porte ye moko azokosibir yango lelo alo neneya en tout cas mwana mama nga kombo nayebi te mais olobi yaya tona ilia neneya toba oyo air message ebimaka air bamessage ebimaka badetail wana nyonso totuna te mais lelo tozo kosolola na ye pesi bino message oyo biso tozwaki nalandaka bato nyonso te mais daliza na nene en tout cas nalekaka bino te nalandaka bino trop mais siko oyo wana message oyo tozwaki tokanga jour nani data lelo donc awa porte oyo afongolaki yango wana ezokozwa ye ntina ndenge bato bazokokende na camp na ye boye délivrance pour que atikala na bomoi soki te ye pa okufaka sur scène message na église to wapi AKM tozwaki message na église tozwaki message na église na assemblée des messagers te toza na Kinshasa na Binza Delvaux nazwaki sa succès mama ya succès mais nayebi te puisque papa oyo basali succès avant bajibe basali succès avant Kofi Olomide nayebi Valeria oui mama Valeria oui maman bakendaka kozwa mwana mama eza par exemple bacontrat ya 5 ans 10 ans mais soki bapesi eloko ya 5 ans oluka orenouveler yango lelo na TikTok yango oyo bano babandaki kosala succès na TikTok bakenda lelo TikTok ekomi ya bino
Donc, bokangi YouTube, bokangi TikTok. Donc, pour dire que, n'ayez besoin de la paix, tant la mineur aussi, la même, on peut utiliser ma réseau, on a ma puissance occulte, ma puissance moussous, son monument, on a un qui t'a pas le cabasani. Bon, le cabas qui est combat qui s'allie sous. N'ayez morona owana. Tellement que maintenant, na bazo qui reçoit par exemple, ma paix, c'est 5 ans. 5 ans sur les sites, on a qui est renouvelé. Et ça, la cadre, owana. Vous comprenez déjà madame Noël baso otali 20 ans ils ont souffert na olanda bino bana bobanda qui 20 ans ils ont souffert na ngambo BCBG ezande réalité on a ebisi bino o yemoko papa na biso mpia la kende ko fungola ba porte na yi o yemoko ke na fungola ba porte tozali awa ti tokenda liboso mo pesa ngare akayen siko tant message de main église. Après qui solution ni non, je vais pour arrêter ba mort nyonso hémorragie. Solution c'est vraie délivrance à Emoko. Ya wana lobi porto e ba porto ya fungola ki Emoko akangango. À part vraie délivrance na vie na elo lo mususu osa les athées. À part vraie délivrance. Na bien akaye. Ko na bien. Mais ça va. Qui est ça à part vraie délivrance, il y a moral Luka Penza, vrai serviteur, vraie délivrance. Solitaire, toi, les Laraka Nangambo na bango. Ah, ok. Merci beaucoup, Akayen. Merci beaucoup. Barbarita Moukoulou, gros bisous à toi, Barbarita Moukoulou. Ah, Akayen. Barbarita Moukoulou, bisous, bisous. Alors. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Nabi, maman, où tu le cas, le kuta moko, atakuta ngo. Maman, mi konde bofandi bopia, maman, na yo ko sabino peza boy. On dit, nene yo ndi mi angoma balobi. On dit maintenant on t'a le kuta. Et ni révélation ni non ça balaxa galaxy après si détail était bon mambo. Maman dira pardon, tikana maman kan kwa lo bapo e aza matanga après ça biso ba info kuna pardon maman. Kiti na ngai. D'accord, merci moi bana. Maman kanku. Na kiti makanku. Makanku aza na matanga batika ya pesa biso ba information kuna. Ya lo banane. Aki wapi ko bato boza matanga bokota. Biso yoto za biso poya makambo batu. Bonjour, bonjour. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bon, nazolanda bino na se nalingi nalobilaka pour la mama oyo aotokuta. Mama, tika bajeko site. Tika baje. Soki o sambela soki sa message oza soki mozuta message na tele coach wana na omona ba photo ya banzela mai ba photo ba nini mama tika baje pardon. Et Marie Marie Missamou va que soit nini qu'est-ce que dit côté mon na bajibe ah maman tika baje pardon. Pendant que nous vendons kala de montali. Merci beaucoup. Oh, tu pas besoin de mouiller, T'es là comment? Merci. T'es là bien. Néné. Oui. Germain. Bonjour, hein, bonjour. En tout cas, Congolais, ça. On l'a fini. Non, c'est qu'un Congolais. Surtout nous, quand on va dans ma cambo à Koloba. C'est la marque qu'on va dans ma tanga. Aza matanga donc mais nani pare ya nanya aye matanga aza ana matanga ya magali aye matanga Maka ko na matanga na kin to na France na kin kuna en direct hey papa chéri ala tu veux faire noir na ki hotel on a snap na faire poster Néné oui allô Néné oui omoni mama mumwa sha lobi oh
ngala ndimi yango eza ya solo boyebi makambo ebima kala baseri mari misambo akufaka oui ngala yokango balobaka ke jibe akoki kobimisa album wana toprépare akobimisa yango te soki ameki kobimisa yango sans ke azonga place bautaki aozwa problème base de match wana yango monaka base de match ewumela 10 ans esala po bima yango base de match ewumela donc lere baye kobimisa base de match baproblème ebandi makambo wana nga nayokango kala elobama basérie wana oui mpo bato babosana na bango makambo wana pene elobama babi akoki kobimisa album te soki abimisi album ava bimisa album fo azonga place bautaki na ngola soki abimisi album aomona makambo na ye yango bomona bal de match wana ewumelaka lere ebimi baproblème mpe ebandi eza ya solo makambo mwasi wana alobi natiki bino merci eza mpe échec moja wa bal de match te bon eza nde succès simbate bon elokisamo loko azalaka bimala jibe bonjour bakende nganga moko mpo bazali mwasi na mobali papa mbala yebi te bon ça vérifie allô je parle ou bien j'aime tout ce qui parle en fait, je sais pas trop. Moi en tout cas je voulais dire mélanger Marie et les autres musiciens profanes, ça ne m'engage pas. Les deux dames au Baoutou Komata Awa, dire que c'est vrai. Déjà que affirmer quelque chose au Yozala quitté, moi en tout cas je trouve ça bizarre. Dans ce qui peut affirmer, c'est que Bino peut poser qui n'a Katuana. Alors disons que c'est que Bino peut poser la calamité. Il faut arrêter de juger les serviteurs de Dieu. Il faut arrêter. En tout cas, Coco sa mari et en plus Azad défunte à Koufa Kala. Il ne faut pas venir la mélanger avec des gens où on va confiter. Ce qui est que Azalaki n'a Kati a créé Kosa Kis Nangola. Ou à l'état du Kakaye. Na makambazo vivre pour na séjour de mort. Arrêtez de tout mélanger en tout cas. Et après ce qui concerne Océane et tout JB aza papa ya Océane Toboité. Ces gars azalaki super musicien ya JB. Peut-être que azalaki trop attaché na mwana yete. Soki allait donc il faut acheter caméra boye abanda ko tanisama ni so po bondi makeno azana pasi mais non mama obota oza mwana na mwana beba za pembe na ngai mawato na mwana za pembe na ngai ko fas ko lo makambo na ngai oza mwana mobalo koti na kasa ba basi bondeni tika matie mon respect aza chroniqueur azosa na émission. Vous êtes impoli, hein? Vous êtes impoli, j'ai mis. moke bato respect wana nde bokomo déborder parce que okokanisa bato minokote bato nyonso bamati mama naza lokuta ngai désolé hein ndelo bon désolé bon ngai en fait makambo nyonso te ezobimana je suis désolé na oloba mote mais ce que je trouve bizarre bato nyonso bakufi soki vraiment ezaka nde bakisi ya JB nde bato bazokanisa bato nyonso bakufi bazaka na famille ya JB te mpona nini bakisi yango ezoreklame kaka famille oyo aye moko te pour réclamer mpe na bato misala. Donc je comprends rien dans tout ça. Donc soki balobi ya mwana je peux comprendre oui à sacrifier comme nde balobaka bamisien basacrifier mais tant bazosangisa na basege batravailleur bayo travailler c'est bizarre un peu parce que kisi faut réclamer eloko akimotuya mpenza kaka ya yo moko yoka pasi okoki renouveler. Bon je comprends pas pourquoi ekele na entourage en fait. Ndeko na ngai kisi yeno yoka te patron ni mo musala ke patron na kufela ngaba misala kisi sina yoka ngo mais tu sais oya bina bana misala ndeko na ngai te komi na propre mwana
Non, comprendre nga nde ozoloba na comprendre. Mais le problème c'est que oyebi ke bana misala côté ba patron na balekisa bango kaleka biloko pamba quoi. Donc du coup bango ba mona ngo même si akufeli mwana musala amona ngo lo côté ça le côté pas au moins musala mususu na yebite soto se comprendre. Ah comprendre yango na mwana musala zaki na mawa. Mais na mwana asali amona ngo feti. Mais qu'est-ce qui prouve que na mwana oya surtout que tokolo ba net mwana net ya libanda tu vois bango ba considérer ka mingi babana na bango bavana na basi na maman donc mwana libanda faut considérer était mwana ndako faut considérer pas na tout bazala mpona otanga bakombo te tomonaka bamisie ebele bana oyo bana bango na mwasi baboti na mwasi baza ndako moko bana ona beaucoup considéré par rapport na bana libanda toujours alewa te mama omoni bacirconstance mwana biso akufeli makolo ebukana kingwe ebukani nini ebukani mutuke ni atie tie banga libanda même manière mwana na biso atiki biso wana jiba akoki kose comporter bongo te je suis désolé maman nayebi te soko okolisa bana age à océane non je ne suis pas d'accord na opinion na yo regarde eza débat nazoboya te ke jibe il peut sacrifier est-ce que vous comprenez nga problème na nga ezali ke il peut sacrifier parce qu'il y a pas l'amour là-bas mais quand fétiche ezo demander il faut mutu oye ko soit ye penza parce que quand on a malgré sacrifier on a azana yena pas cité bon nous y va tout se comprendre azana yena suscité parce que c'est un enfant qui considérait pas quand il s'agit de fétiche il faut penza côté soit kabana na bango ndako jamais moi la considérer pour lorsque fétiche on réclamait pas non ya linaka na mi daza indien et pas jiba okata bilamba la baraba mais si voilà ne bien même qu'on convertir na ba réseaux sociaux na ye jiba asali yango même pas non je suis pas d'accord par exemple na bana amida aïe 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 kasi kindoki boyeba na kasi yango nazolobaki omoni bo wana ya neti bana moko bango baosacrifie na bango bon bazalaki mpe na considération na bango te nayebi te peut-être bocomprendre nga te tout à l'heure bazalaki na bango na bolingo te bolingo eza nango te mais quand il s'agit fétiche il faut taper côté oyo aza nde motema mabe aza nde motema mabe seka oyo basalaki epa basenge ezalaki nango sembla ezalaki ya mauvais te basalaka bongo puke boti kocomprendre ke ye moto asali yango est-ce ozocomprendre basala bona mpona kocombrie bato parce que nde eza wana bapaye ezalaki ebele otinda ye mpona ye kosesoigne pourquoi atindaki ye kaka na nini wana na inde wana est-ce que tu comprends parce que eza bato oyo bango bazoconsidéré te eza bato oyo ata bakei eux ils s'en fous mais soki bafrappe par exemple bana ya mida bafrappe bana oyo bazalaki na amour ya mama na bango bazalaki ndako moko ça va faire mal. Parce que fétiche les autres tapés côté à ma baie, ça fait pas mal et je m'en fous. La sauce soit dans le belabino parce que les enfants sont pas considérés parce que c'est yabano ba koli na idon na yebtende na expliquons. Et ça bano te que ya lingaki maman ngona bolingo moko vraiment parce qu'ils ensemble dans le sens moi je dis. C'est qu'à JB en fout même pas d'avocat pour nous relander la processus il y a une processus judiciaire ndenge nini ba okanga chauffeur wana en fout même d'avocat et tu quand il est pas communauté cause la pression na autorité française déjà il est pas sur place depuis sangwe koyela ki ce qui est considération ezala ki ya mwana ya lingaka kasi devait être là le lendemain JB n'a pas problème de visa je pense qu'il a les papiers au fait. Non, on donne un exemple, par exemple, même si aujourd'hui il y a un problème avec Didi et son père. Si Didi a du problème, il y a une infection. Il y a moins la confiance dans les mains et mis sur la caméra. On se comprend. Mais mis sur la confiance que le par exemple, au moins ils sont fous au fait. Au minimum, est-ce que vous comprenez? Parce que quand il s'agit de fétiche, fétiche est punir JB. Il fait frapper place à bien au JB comme tu as passé. Et bien, tu peux faire place à d'où JB. Ce que je mets dans mon entourage, et je mets dans mon ils sont fous au fait. À quoi que tu as moussou sur l'eau, ils peuvent lire payer. Dans le sens, au fait, moi je dis, dans le sens que, parce que, il faut pas sacrifier. Non! Il y a là côté où toucher à bateau, on a toucher pendant qui passe. Surtout qu'en ce moment, on peut dire que Nami d'Abazalate, est-ce que Nami d'Andimas Mabanaï? Et si on a un bilamba, on a qui ça NDL.
Voilà. Donc, c'est que nazoloba na sens wana nazoloba te ke bana libana nde bana ba sacrifice parce que on le voit. Bana onyo surtout ba botama peut-être avant carrière ba musicien. Ou après carrière pour tout temps ba communio surtout bana na baza ba négliger na internet à tout monde rango. Baza bana mo ateli kambezu ba on le ba papa na ba occuper na ba honte. So kuti ba yesi ba on ba lekisa yande bana na ba on ba lekisa. Na ba sacrifice na bango na makambo na bango mais bano yo bazana mama na enda kumoko azokola na mama na azo botama na mama na tata na eza paso yo kamwa na musicien moko bazara na mama na ye na ndako moko akufi ou bien balaka mama na bazala ki ndako boyoka ngo wapi na yoka on toza na internet atolanda abina. C'est difficile, c'est ça les cas rares. Et ça, quand bateau bazar pembe na bango yebi ke lobi no changer na nga vite fait, tu vois. Alors que ne lobi no zola mususu, bon moi na les toutes les façons. Non. Mais ne yazana ba ne mususu na ba vidéo, ba câlin, ba bisous. Eh, mama botika ba jeko. Botika ba jeko. Bon, désolé so na zoximité ma bato mususu ezaka na sens que non, lobi na vérité. Oui, il y a un sens que tozo kanisa biso surtout dans l'ensemble parce que si c'était vraiment il y avait une affection. Il y a mon pende azana yebi que même ça sali na ndinga mabe ou bien na ndinga son ndinga ni ya loi naturel aboyo ya poto point. Fala il y a un problème parce que ba tu peux azo zela epe ya mutu pe mutu mabe pa kozala bambi epe loko. Asale pe mabe. Ah oui. Parce que la Kinshasa kuna liza basangana kite famille esala famille mama esala matanga côté na bango mama amida pa louer ça le côté na ye côté limité kuna a louer ça le côté famille jibe bazala ça matanga côté na bango basangana kite mais au minimum mama ania salinga pesa jibe conseil il faut kende kaka ata soko luka ba sécurité jour à matanga ba sécuriser yo mais kende komona nde ba ocha mo anu na libulu voilà. Même pour l'image, oh, hier, j'ai besoin de la protéger. Ma protéger l'image, pour moi, il faut pas pousser à naper. Au comme à péter. Et c'est à péter au comme on a condition quand des binois bimana na kata misope bimaki. Tika ko. Il y a peine à moi tout musu sous vos yeux na facilité mais du jour à matin on est côté du côté pour koke de kabaje. Nga c'est la mona mutu azobela makasi. Zoka awa famille moi si ya mama moi me kamila ke ba maître écoute ba pombo ba sportif. Mais oui, Néné, c'est vrai. Mais dans le spirituel, des fois, si on les qui si moutou, des fois, il y a des conditions qu'on pousse à nos côtés. C'est regrettable, hein, Makambo. Donc, j'ai besoin de musicien monter à ma baie, collègue à musicien belé. Alors, les quand même confine à monter à ma baie. Vraiment, attitude de JB dans ma tanga et moi, on a et décevoir Batoua et choquer Batou. Donc, il y a aussi la analyse. Vraiment, Marato, pénère Marato. Pourquoi c'est la moi, on a 27 ans, jeune. Papa, on est à l'aise dans ma tanga et on s'est déplacé même pas pour. Mais personne n'a des bossos, hein? Non, il y a des bossos. Abraham, on te parle. Oh, on a pas la guinée à Liboso, Anna. Abraham, dis-moi à Liboso. Il y a à Liboso. Non, ça. Je vais pas salir ma bébé, ma bébé. Donc, ma BCBG, papa chéri, a bêti ma bébé. A bêti ma bébé, ma casse. Après si bana wana puisque na libuma mama Agnès bana musuba mama Agnès abota babota te à part jibeka ne mutaboti bande kwa jibe babota te oh Valéria oh mais ya magali abota te yo yebite ke ya magali abota te ya kokombo ya za cousin na bango oh az kokombo ya za cousin bato musuba kaisa za mwana mama Agnès za mwana mama Agnès te abota wa jibe combien Bazala ceux qui 3 sur 4 boy. Bande connaît mignon ça n'a pas bota te. Quand je dis ta bota. Ah bon? Mais je t'ai dit. Oh. Magali a bota te. Ko face abala te a bota te azalaka epa ya JB. Ye mutazwa charge roboro la JB bana ceux qui JB aboti libanda. Il y a eu charge à bord de la bana JB. Makambo Majali. On a laissé un voutement à mon égal au Moutouboy. D'ailleurs, ça, moi, je suis à la ville à Ode. C'est pourtant moi aussi qui t'en quoi. Bazala 3 mois
Koufa, merci beaucoup maman. Donc bazalaka 3 moko akufa. Maka Koufa kala wana tang babanda ba succès na bango ya nini wana. Mais bande ko nini yoso ba bota te, ji ba bota ka ye moko. Mais moi na no siko ya kufi. Ah JB, pardon. Non, c'est réservé. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.